Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana ki réalité ya bana kino Buyukite buguyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien gayo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kutanango check au Vandi Mbote bakina pe bienvenue na lycée Asika magazine Kinshasa na biso KNB. Après avoir sorti de son silence, honorable député, le meilleur élu de Lukunga Ndeko Eliezer na micro ya KNB lelo, alobeli absence na ye na matanga ya papa Etienne Tshisekedi. Wamulu Mbappe alobeli lisusu ba nomination ya ba bourgmestre oyo ezali ko salama na Kinshasa. Magazine Kinshasa na biso nomination yo boyoki tonomaki te biso toyebi mukanda wana te après toyebi mukanda wana toyebi te yango natali sibino loi organique oyo ezali kolobela makambu ya nomination ya ba bourgmestre eza gouverneur te akoti konome balobi ba organiser ba élection après organiser ba élection gouverneur ye investir ba gouverneur et ba bourgmestre ndenge bomona kitangu ba nommer ba gouverneur les chefs de l'état par son ordonnance présidentielle nda investir ba balobi soki maponomi wana salemité muto akonome ba bourgmestre ezalika ka chef de l'état sur proposition un ministre ya intérieur bota l'écart entre un gouverneur na chef de l'état bande konangai tozo vivre dans un pays de non état mais tango zo mona même bande konabiso wazo sepe ozaka kaboy ndenge tokendaki awa omoni ndenge tokendaki ba négociation wana ba poste oyo tozwaki ainsi de bande konanga na zolo baboye 23 postes oyo ba pesi na cash eza faveur te basaleli bango ya liboso sur les 500 députés l'FCC n'a pas 450 députés pour que bosala une lecture erronée à modèle loi FCC baza soki na 350 députés bati lukwebo alongwe batikali na combien parce que même ceux qui tozu 350 députés 30% oyo ba pesa ki yango wana et la constitution ne dit pas que bakabola ka ba nombre ya ba ministère selon ba nombre ya ba députés oyo bazana kati eza makamu mususu ngana zo comprendre te et puis bande konanga après dialogue ya Saint-Sylvestre tango bayokaki ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zo comme premier ministre basala kindenge ni bakomi bazwi ministère mine wana balobi wana bo discuter te na ba négociation wana oyo komisa Sami Badibanga premier ministre ministère mine wana ba discuter te lelo bo bandi ko justifier constitution zolo baboete mais tozana jurisprudence bino bo sala ki bo episo peto sala ministère mine wana ba kokaki jamais ko discuter pona yango bozo mona même makambo ya ba bourgmestre oyo bato bazo sakana na bato même quand on se met si lui dépasse les lots bakoti ko sepela ke ba pesi bango 3 bourgmestres eza soni sur 24 bazo pesa donc biso to fandi wana pour que FCC akabela kayi biso oyo asepeli nango si vous faites les calculs par rapport ya tango bazaki ko débaucher bazaki ko respecter ba débaucher plus que nous alors Sami Badibanga tango ba débaucher bango bakendaki na batu combien de l'opposition o bakutaki na gouvernement on peut faire les calculs par rapport à ça fourchette na ngonga wana ezalaki à combien mais oyo biso to gagner na lobby bien to salini to gagner na lobby to gagner
Et tant qu'on a zolo bato gagné wana, ngai na yembela ka Félix, na ko yembele ya kamuni. Na ko yembele ya kamuni. Na lobaka boye. Félix azali kaka incarnation ya bitumba na biso. Bitumba wana to bunda biso nyonso. Na ba Martin Fayulu Madidi. Na ba mutu to bunda na ye bitumba wana te ka muzito to bunda na yete. Nazo tanga ba to bunda na bango. Na sali mabe. Oui. OK. Ba Martin Fayulu to bunda na bango. Ba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to bunda na bango. Moïse Katumbi aye kokota to bundi. Muzito abunda te parce que amela gaz te. Yango bomoni tango baloba ki makambu yake. To lingi to marché le 30. Ba communiquer bino ba journaliste peut bo rappeler. Ba communiquer que muzito ya kozala na ngaba. To bona ba se retrouver ba koto na Pascal. OK yuna yakana no mela oyo kanenge to ka kantunga. Boya nanu bomela. Et yango nazo regretter ti lelo. Vienanga Martin Fayulu akokaki ko continuer na kosala opposition te ya komela gaz amela ngo trop. Alinga jatike la ba. Vieux Adolphe Muzito banani mususu wana. Bamela paye ya bangoti. Ozomon. Et quelque part là, ezana parenthèse na fongola kite na tango na lobeli makamangwa politique. Botika na fongola ngwamu. Mena silisa. Mais tango bazo pesa biso 3 bourgmestre sur 24. Et bino bozo beta maboko. Bazo sakana na biso ti. Biso to komi lokola to salela ki FCC oya sepeli na ngwa kabeli biso mwa muke. Donc et lobby boko wanga na bao bazo saboter bino. Bao bazo lo bakeba kabela ki bino parce que vous ne revendiquez, vous vous réjouissez pour des miettes. Et c'est insupportable. Donc makambu ya nomination ezamabe. Na mongala ba nommé maire de la ville nommé par ordonnance présidentielle. Balongoli est pas gouverneur. Est-ce que tu dois comprendre? Nalomami kuna gouverneur wana so pepere de Soginani. Il est pas nommé. C'est quand même insupportable parce que la loi ne leur autorise pas. Sengal Boybake, honorable Eliezer Tambo Mamba, Oyo, Bamesana Bongo Kobenga Yende ko Eliezer Azala qui effectivement empoisonné. Confirmation ya avocat na ye Toussaint Alonga après ba soin na ye libanda ya mboka, santé ya ndeko Eliezer ezali vraiment stabilisé. Magazine Kinshasa na Eliezer Tambwe prendre la parole en ma qualité de son avocat conseil. Au vu de toutes les gesticulations oratoires, rumeurs répandues au travers la ville de Kinshasa et même de la République démocratique du Congo sur la situation de la santé de mon client, je voudrais ici, sur son autorisation personnelle, vous dire l'essentiel. Nous confirmons ici que l'honorable Eliezer Tambwe Mwana Baye a été bel et bien victime d'empoisonnement. Comme cela se confirme par ce volumineux rapport de son médecin. Je crois que c'est l'essentiel de tout ce que je peux vous dire. Vous avez maintenant la version officielle. Je vous remercie. Pour l'édition, on a eu Sabino qui a une session extraordinaire. Dans le Parlement, il y a population vraiment important cette session. On a pour gouvernement et pour le changement. Il y a constitution, population à téléméli parlementaire. Il fallait baser le gouvernement et bima. Si le gouvernement bimi va convoquer session extraordinaire pour installer le gouvernement. Mais curieusement, le gouvernement a bimi noté va convoquer session extraordinaire. Na évité na zosenga bango. Mais bakende na amendement ba constitution on a été to zoyo kawana po to yebi misala na bango ya mabe bazala nango to zana posa nango te. Toujours c'est la résistance moko ya malamu parce que le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo
tant azoloba ko déboulonner système dictatorial batebele bando comprendre te batebele ba kanisa ke ba oyana maminduki ba oyana boy makilero otanga non c'est-à-dire batu oyo ba travail ki mabe batu oyo bazali na souci ka ko continuer ndenge kalezalaki bango nde ba ko déboulonner bango yango yokaki lobby que nazana sengo mingi ye moko nemi atoloba ke non berero to saki kala bateke no ba okovore session extraordinaire bazalaki bazo miselela kaka non ndenge zawana le première liste ye deuxième liste ye aboya zongi alors ndomoni mokonzi mboka salini a sauté le premier a convoqué Mabunda pour être ilunkamba a sala de mieux akokisa ba 10 critères wana au gouvernement parce que bato musu bazo kanisa ke mokonzi mboka son excellence président Félix Antoine Tshisekedi yende muto a bloqué te eza été parce qu'il lunkamba ndenge za wana zo ebate ce qu'il peut faire il est tiraillé basala effort ba perception gouvernement pas un gouvernement qui sala neti ba gouvernement le cas mais un gouvernement qui sera digne vraiment o ekoki ko lobela ba intérêt à la population non pas c'est là où nous demandons à son excellence monsieur le président de la République ainsi que le premier ministre qu'on ne puisse pas nous amener des anciennes têtes qui ont détruit le pays. Toujours dans l'actualité, c'est le discours du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Oh, à cela qui coule dans la SADC en tout cas, et c'est pour les Congolais et pour en tout cas, Bitumba, oh, les alliés Koko Bakuna dans l'Est, il faut, et si là, l'implication est à Afrique Mobimba. Magazine. Insécurité aux États-Unis na Congo, ezali ka pour na Congo te. Ce qui est aggravé, ba pays nous se tourne peu ba subir. Même ba mouvement ba rebelle aux ezo ça makobo en partie par là. Donc chef de l'État Amoninde Musika. Yango na sengi coalition wana pour ensemble ya Afrique sur le téléméli. Ba système ba rébellion, ba massacre wana Afrique aux anakimia. Donc ezali déclaration moko ya kitoko étant que père de la nation. On y a une idée moi malam parce que c'est le loco monti bana Congo pas simi. Celui qui chef de l'État a eu résolution c'est lui les garants. Donc et ça la malam bitumba pe si la poto kufimi. To perdre ba o baza cher pour la biso. Donc to c'est là vraiment souci même chose que bitumba ne prendre fin. Sincèrement ngai moko personnellement naza ko appuyer toujours le chef de l'État. La vision naie, il y a diplomatie à mener na kati ya mboka pe na libanda ya mboka. En tout cas, c'est un bon diplomate parce que tous les gens qui ont soigné la relation avec les pays voisins, vraiment tout le monde qui Afrique, les lobbies de l'Afrique, tous ces assos Afrique où il y a kalaté. Alors, suite à cela, des classes modernes, classe politique moderne, il faut tout l'andapa ya chef de l'État. Parce que les loyaux, tous allés comme mona, œuvre oyazo salato, inspiration ezakati nae. En tout cas, ezo salabiso venda peuple congolais qui toko makasi donc. Coalition, sokinga inazini komo na coalition le biwana. Ce qui fait, alobaki on a discours d'investir nae. Alobaki que pour na sécuriser mboka, il faut tous ana bolingo na ba pays ami na biso. C'est ça cette coalition. Cette coalition, quand c'est coalition, même au total na FCC. Donc ça en côté coalition zali sécurité yo zo sécurité côté nonga zo sécurité côté parce que na bolingo relation diplomatique zali malamu yangwana ekosenga ke muda muta sécuriser côté ne munguna ko longa côté nuta côté la muninga c'est ça nazo pesa nzambe na bomo merci parce que lelo tozana mokonzi oyo azana souci penda ya mboka pe surtout Afrique ayebisi ba père na Afrique était ce qui tolingi développement et salama nazo sala analyse par rapport à discours nae ce qui tolingi développement et salama avanter dans nos pays nae et que dans mon pays j'ai tout ce qui besoin na posa était
kimia ekoka kokota na Afrique pe développement ya solo etalisama na mabele la biso ya Afrique bato babanda kolongwa awa bake awa balongwa awa bake awa esengeli lanu tosilisa bitumba oyo eza na este ya RDC. Pour la sortie du gouvernement prochain, deuxième liste au Premier ministre, Ilunga Esengeli ya remettre na président de la République, ba combattant pe ba kino a balobi en tout cas président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Esengeli afungola misuga a checker liste wana malam po mi biba kotate. D'abord, président sa démocrate. Oya Lobaki. Yango ezo salam bango ba lobaki ki ayebi politique ité mais aho laksa bango politique ndenge salamaka liste wana pour président a checker atala pour président pesa ki bango devoir pesa ki bango ba condition faut ba respecter ba condition wana ceux qui ba respecter gouvernement maintenant sans problème. Une dernière motif wana oya premier ministre ko pesa na chef de l'état président na doit ko checker yango ya kotala ce que za biloko oya senga ke ba kombo ya sika za bato bazana ba problème itene déjà to lobela ke yebi na communauté internationale na peuple congolais na justice wana akondima liste mais so za kaka bato wana président akobwaka yango parce que c'est lui le garant de la nation. Le président ne m'a confirmé en autant que la liste. Et j'ai dit que ce Chadar a le bibongo bison dit non. Ce qui présente la monnaie il m'a battu à 5 qui bangwana à ce moment que le gouvernement Obima. Première morture, c'est comporté mabé. Deuxième morture le sous ce qui baé nango, ils ont la dignité, il y a respect, il y a conduite, il y a idéologie chef de l'État automatiquement les esclaves n'a pas monté. Alors tiens on libanda. Et nous sommes aussi déterminés que écoute belongi wana témoin naté. Souci na saison makeno banti valeur wana ko bana impère ti afdel ti na ba ombrier bataba babungaka na vie na bango. Nous avons besoin il y a idéologie sika o IDPC koti na changement mentalité bako na bango kuna devait changer mais ba kozana kata terrain te baza libanda. Babsu bakota président je suis sûr n'assurance autoza na mona yi son excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République. En tout cas, l'assurance tous sûr et certain à répondre vis-à-vis à ce slogan où il y a peuple d'abord. Donc il faut la composer na composer na bateau bazadi ne ya répondre en tout cas na batante na biso. En tout cas le côté zila yango wa. Secrétaire général adjoint en charge de communication. Il y a IDPS Kibasa, Jimmy Mukendi Chimanga, salaki mariage religieux naye, na madame Laetitia Mukendi Kasi, azalaki bongo honoré na présence ya président Augustin Kibasa, oyo azali chef ya parti na bango. Mon Congo ya billet. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. S'il vous plaît. Voilà. Je t'aime, tu connais mon cœur, il nous soutient, restons.
bien te dire je t'aime, je t'aime. J'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime. Chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime. Makoya Bobinisa Makamwele Kakala, Shalana confiance. Je t'aime comme un enfant, je t'aime de toutes ses forces. Je t'aime, je connais mon cœur, il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime comme une rose, je t'aime mon adoré, je t'aime comme une fleur, Jésus l'arbre, sans lui on sèche. Je t'aime plus qu'au premier jour, je t'aime, je suis sincère. Je t'aime, j'ai peur de te perdre. Jésus l'arbre, sans lui on sèche. Je t'aime comme une victoire. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous
la présence de l'honorable Zakari Bababasso. Abibi Viena Petinaye. Zakari Bababa Swele Mola ayaki ko honorer l'équipe mwana na Jimmy Mukendi oyo asalaki mariage religieux na ina madame Laetitia Mukendi. Pe Zakari Bababa Swele a signifié que jeune marié Jimmy Mukendi azali vraiment na avenir makasi na gestion ya choses publiques na RDC. En fait, dans une obligation parce que Jimmy Mukendi a zali lokola aloka mwana na ngai azapeli roi leki na roi kozanga place à boete parce que moni na mokili na biso bokola ozomata ozoza mopepe. Donc plus on monte, plus un arbre monte, plus l'arbre reçoit du vent comme on dit. Donc c'était une obligation pour moi. Naya lelo awa na mariage à Jimmy, vous êtes deuxième mariage naé, mais vie privée naé, sa vie privée naé. Mais tant que benga bina naé vient na ningo sala, na bina naé na sana 5 fêtes le même soir. Mais le rôle dress code naé zala qui va pas ta chemise, soit chemise, soit veste, soit lingwanda ya liputa. Et on a un lugape ya liputa on a tongisi on lelo pour na honorer. On a tamboli 4 places, donc une 5e fête. On a souhaité beaucoup de bonheur. Puis il y a un avenir politique monene to solo li pour un engagement politique naé qui va na mystique à fourmi à Robin d'appel loko pour Mikolo yo chef de l'état netika balubo lukazakle to tuna yeso alingi nini na mina ninge lokote na ninka ke na zalaka zakle nam mais na PC bato oui, la mystique a formé Jimmy Rosa. Pour un Maëlé et puis pourquoi évoluer. Oh, et les cas, comment t'as l'avenir. Pour lui, Mikolo est commis. Les autres pour nous soutenir qui pètent. Et Teibiso. Donc, le Teibiso, tu as comme une idée que tout ça, la Kimena battu. Donc, présence, ils ont un sens. Un, pour montrer aux gens que Jimmy, c'est mon fils, c'est mon jeune frère. J'ai l'obligation de l'encadrer. Deuxièmement, pour lui souhaiter beaucoup de bonheur dans sa vie, pour qu'il évolue. Je ne peux que lui souhaiter beaucoup de bonheur. Et puis, Rena Laetitia va évoluer, va bien. Moka, et je sais un bon. Merci attention oyo bozale mbate kopé sa magazine Kinshasa na biso KNB oyo emesana kolobela bino ba réalité ya vie ya Kinshasa KNB kasi ya lelo komi na suka botika la toujours scotché branché et puis s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso mais vraiment sans oublier que Kinshasa oyo elle est partout magazine magazine Kinshasa na biso